Ademande. Oyo kindo kite. Mais kindoki. Oyo kindo kite. Comment? Ekozwa bango. Ekozwa. 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 Ekozwa yota. Ekozwa double. Ekozwa yota. Ekozwa. Ekozwa. Ekozwa yota. Nouvelle vision. Nouvelle vision. Sans Égypte. Sans Égypte. Tala foufou. Bavar va. Va. Bavar va. Va. Tiki. Les arrivés sont des zombies. Mila na makambayo. Oyo kindo kite. Oyo kindo kite. A connaît pas. A connaît pas. Ekozwa bango. Ekozwa. Ekozwa. Ezali mpona vive comme le grand prêtre Fuma Kuta. Donc yende mutu asangisi biso le journal eloko. Tobosana te le grand prêtre Douala service Niarkos. On asangisa Congo Brazzaville ki Congo Kinshasa. Le seul moment comment ça perd pour la grand prêtre service Niarkos. Yango rive comme étant que frère naye, étant que collègue naye, étant que ami naye. Abi service Niarkos atuna ke logomoro. Rive comme on konga na kufa sala ngani. Ya bise mukolo kufa na solo mozole. Abia mozole te rive comme faut ça ba monument. On arrive comme ça les 30 ans passés, banda service Niarkos akufa. Ya romone habité. Continue à 30 ans. Oui. Ça fait déjà 30 ans banda prêtre Kenda. Donc les anniversaires c'est mon service Niarkos. Basangsi ba boule na prêtre te to kitato pour ça la pour kundula veto matin métropole. Donc c'est-à-dire veto. Les loza ko kundula to kota la. Le dos ça la passation de pouvoir. Et on de la bilamba oyo et on des idéologie toujours. Donc on a idéologie en oyo. Boyo mo ko mono lai. Bon nga comme on a dit Kinsungu, les journées les plus célèbres. Mon anji la Tongo. Mais Nathan logé dans Congo central pour nous ça les Arakuna. Donc Nathan Jilois les plus célèbres. Donc comme que ça toujours la SAP, nous le Tininga Kotoana, la province à Boma, à Bakongo, donc Nazawana. Donc il y a une mission de Sangissi, Kisasa, Brazzaville, de par-ci par-là pour la Covid-19, il y a un peu de moi, ma tata, dans ce sens. Mais tu as un souci, donc vous l'avez, Milimo, on a vu à l'Obaki, les fois la Moka. Pour voir Baki, Magama Bilamba, petit que la bataille Bilamba. Tekandunda, Tekanin, au bout de l'Obati, Montalon. Quel logo? Quel logo? Quel logo? Quel est le bêtise? Donc, tu bon bien côté, tu as un envoi là. Donc, pour voir là, c'est-à-dire, donc, verser quoi? Le levier aussi quoi? Donc, venez de ce que vous avez le lot, après, tu as la biloko, tu as la famille Mumbele, tu as la famille Vie, tu as la place en haut. Et c'est que ta maman a dit toujours, les jolies vies célèbres, donc, c'est là toujours. En Solongo, rive comme le grand prêtre continue toujours au sein de la idéologie. Idée, veut les battre. Nous allons bénir toujours tout le monde à ce soir. Merci, bonjour. Tout le monde est là. Parasol, peut être griffe. London. London, Botswana, London, bien. Vraiment. Tout le monde est là. C'est déjà 30e anniversaire à Niarkos. Les grands sapeurs de Mourassé au Ghana. En tout cas, merci pour la parole. C'est la délégation Congo central. Depuis Nord-Bruxelles, Matadi. Moi, c'est représentant du Nord-Bruxelles valable. Comporte changer. Je m'appelle Comporte changer. Alors, on ne connaît pas demander. Les alliés ou bandi binomo bozomo na ke eza chaleur na kati ya Gombe ko jouer to ko pesa losako na pakanabiso akufa kala l'évêque Niarka avec collaboration na King de Makuta donc makambo eza chaleur awa alors soto longo awa tozongi na mumbele epa na bango kuna toke ko saluer na bandi ebelende te ya koloba mais Joa kaka sapato eza costume en blouson. Eza costume en blouson. Et puis eza koi. Soyez bien, eza léopard. Talana joana griffe nango. Comme les garçons. Fabriqué au Japon, c'est du champagne. Comme les garçons. Fabrication nango, c'est du champagne fabriqué au Japon.
na banzi omoni yo moko bana chambre alors na chapeau naza Philippe c'est Philippe oyo bon na Congo na koloba awa na tikali na nga moko pour le moment pour ve cartouche yaki na nga zongaki le Congo awa nga moko na nazala donc na base sapatu de Georges qui Alcator ça Alcator ouais donc Joana no binecho les États-Unis na banzi yo moko zomono drapeau eza wana mingi ko lobeleza te donc toujours le président est moro ya Congo central maman nanga ba kuire je veux Congo central son ndeni non nga vandi na Bruxelles on est une nouvelle masolo ya Japon. Ouais na Bruxelles oui. Où tu poto? Oui, yango chapeau. Amérique. Maman, c'est quoi chapeau zani? Chapeau na mutolo na beti ba danger. Des morts. Des mouillés, des morts. Et là, bon kuire koto nzambe na. Asa nga na beti biloro vena nga bana ko bebet. Na kata France. Et maintenant ba mawo. Wana za baba te ya lobaka. Alobaka. Ya lobaka oui. Yoko. Ya lobaka. Na sena nga di zonga bien papa. Zonga bien. Na beti ba pièce. Beti ba pièce. Na sena nga na beti ba lichi ya ba levis. Oh levis. Boulevard. Ah bon. Ouais. OK, merci Tomoni. Si. Papa Tomoni, bonjour. Bonjour, c'est l'ancêtre Sissono. Délégation Matadi. Voilà. Marguerite na Boubuté, mais délégation Matadi. Doyen va s'appeler comme ancêtre Sissono. Mandat pour la sapeur depuis Aneni, papa. Depuis 68, hein. Depuis 68. 68. Elle. Depuis 68. Oui. Depuis 68. Moutamouto, là, tu as fait, c'est le 1er janvier 31 décembre. On est le 1er janvier le 31 décembre. Veste na veste. Maman, on a tout la Moutamouto, la veste. Tala yo moko harmonie, mais c'est l'harmonie. Tala partout harmonie, il y a la harmonie, il y a la bito toke. Moni tala ti likolo. Au moins même yoji likolo, toujours en noir blanc. Le long na corbeau mazembe. Le long na corbeau mazembe. Ye pendant na cette likolo, moni harmonie. Chapeau na ti bien fini. Yo moko zomona yoji ya mamoto, tala bien. Ozomona yoji. D'accord, merci papa, tu vas continuer toujours à s'appeler dans ma cambo. Donc, monsieur Poudomonia, et Zaya Koyinda, maman, Zaya Koyinda, Zaya Koyinda, Zaya Koyinda. C'est pas la question, c'est pas. Oh, Griffini. Maman. oyo eza 3 mapango na Gombe awa. 3 mapango? Oyo 3 mapango na Gombe. Bawela mais kupo. Mundele mo yebi. O mundele so atali balobi pecho ake musika. Donc mundele so atali ngalobi pecho ake loin. Donc ça la ba jeter. Et ate oyo ba fierté ya Congo central. Donc ba fierté ya Congo central, o ka japonais to ko dia kunzu soda makasi. Donc biso za Congo central to za toujours kaka mo banzambala. To no revient la vision de King de Kimakuta. Donc à partir lelo, la passation du pouvoir. Donc à partir lelo, les peuples et les riches qui tiennent ces rives et qu'on est les marchands de King de Kimakuta. Il y a un moment lelo tozali. Il y a un moment lelo totelemi. Akufa lelo tozali. Akufa lelo. Nyako sa kufa lelo akosi 26 ans na sama belle c'est à to konimana muso abi 26 ans, muso abi 30 ans. Ba wana ba baza ba ignora ba yebite ba kotaka makambo na balolenge. Nyako si 26 ezo kokande lelo. Eza date kufa wala so moli ba petit mo ka ko ba ibina ba makambo te. Yango moli ke ba léopard on peut comme belé. Yango moli ke ba date wala ba kobi ko ye bango li souté. Un vrai s'appelle foye ba date oyo les papes de la région qui tiennent ya kufa. D'accord, merci papa. Yo so comment la commune. Oh, ma vérité à Congo central. Oh, bien sûr, Congo central. Congo central, Congo central. Merci beaucoup. Koubaki. Merci papa, tout le monde aussi bonjour. Oui, c'est Daniel Bella, le cartel pour ça de la salle du Congo central. Oh, bien sûr, Congo, donc allez, bien sûr, vous avez Congo central. Bakino fait ça au mais Congo central, biso de Tokomi, Batabosa, il y a un moment qui est presque Congo central. Ah, ok. Quand on doit confirmation, pour monsieur lobby 26e anniversaire, monsieur lobby 30e. Le loza année 4e année. Le loza 26e anniversaire. OK. 26e.
Alors message ezaka ke lelo eza journée ya passation du pouvoir yango bomo tolati ba bling bling oyo déjà ya passation du pouvoir bling bling donc na se toza na biso ya kopola donc bateni eza nango na kati mais mingi lelo tokolobela nde passation du pouvoir passation du pouvoir parce que pendant disparition pendant 26 ans ya disparition ya grand prêtre de prêtre Niarchos tomonaki moto moko te oyo apokaki kozwa charge ya makambo mais lelo tomoni ke grand prêtre Rive Kono aye yango moni ke il faut tozala wana tosukuma totia maboko lo mingi ya koloba eza te yo bato nyonso to baza na posa babundisa Rive Kono botika na bino donc botika na kanti na asi bomoni ba chef coutumier baye donc eza première fois depuis l'anniversaire de ce legara ba chef coutumier baya na tombe ya Niarchos baye nde lelo masolo ezaka moko ya passation du pouvoir de Kono le nouveau pape avec l'ancien pape Niarchos donc eza ndenge wana biso tanke ba généraux na ye tozawa mutu nyonso to akokota na nzela ya Rive Kono ayebaka ke biso tozali kobatake ye. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour ma chérie. Tomonio à l'anniversaire et à Niarchos. Comme nous avons besoin de malamu, nous avons besoin de poto. Bon, na sependo ya binga na chaîne bino. Lelo est anniversaire à Niarchos. Tala 40e anniversaire. Bon, banda kufi lelo to ki 40e. C'est les bambous les belés. À 26 hein. C'est les bambous les belés. Yango lelo pe to sepeli to ya. On a aussi fait ça vient à biso. Même si on a essayé de faire un film de la terre, à tiki petit, parce que c'est pas c'est le mausolée. Ils sont à petit na eto. Bon, le seul moi ça comme à côté forme et la mba kolata, et ça pour na bien na biso ni encore ça papa wemba. Bon, on va te dire idéologie kolata. Ma vie na sur le so ba kolata, biso à petit on a dit comme kolata. Donc, toi ba sunde ka bolo de la moto. La griffe ni lo tia. Na lati na kati na ngai et la mba na ngai yango Dolce Gabbana. Yango, okozwa ngo Dolce Gabbana yango. Yango yo ya jeté Dolce Gabbana yango na kati na ngana tibodi na HM yango HM OK na kati na ngana tikilo na yango HM na HM makambo ezali awa yango HM Clara tout le monde bien en tout cas donc moi si après ça valeur pour nous là comme si on va comprendre la cité si on est côté idéologie et là-bas parce que tout le monde va dakala ya et là-bas on est parti d'aller ba sali là-bas de là-bas parce que côté de idéologie là-bas le on a vu le son en cause c'est le lotoyer pour célébrer tout ce pays là il va passer le consoler va passer le consoler on sale là le londe ezande le londe za makambo de makambo le ba otala biso partout donc famille nzau uzali nzau yao yango on ebele na chantal bien la photo zo bona ozo mama bele sina tout ebele de la tiki on ebele ta petit na o le kina o après ça on fallait kidogo ndio se bani Wa donc siko biso to yedo ke o léopard de la sap. O léopard de la sap to yende siko po kwa adorer donc siko bien la biso Niarchos. Yenda mutalaxi biso forme oyo omoni oyebi ke ye azala alelaka mingi kuiranta ezali kese donc ye alela baboro fort poso tindenge na telemi awa na telemi na mobimba kuiranta bien ke wana loketo na se siko na telemi avec Zara lokolo ya Zara donc siko présence nanga tala Zabola na tie normalement mais kitoko yokani mais présence na nga dans ce que fait c'est yokani parle de la ça petit coin ouais bosani pe ba continue nga te ndika fini nzeta kolala wapi bakana mbeli bazoka batiki ndoki basoka nga zanga ile boko zo de kisa banda mbote nouvelle vision que na bosi kitoko. Bonjour papa, bien habillé, bonjour. Bonjour. Toujours na kati ya makambo ya Niarchos. La moni sapela nde likambo hapo. Donc toye pena ko la kisapina ke no Niarchos to bosa na yete. Donc Niarchos to bosa na yete. Des bateaux pena baza ba pionniers, les pionniers de la SAP. Ils sont na Niarchos, ils sont na Papa Wemba. Ils sont les pionniers, les précurseurs. Il y a toye lelo na 26e anniversaire na pour commémorer ils ont disparition na. Il y a moi qui dit la pièce monde en raté.
commandant au pénal. Oh, veste. Oh, ça redingote donc ça. Pièce moko mystique donc. Bien couturier basangani batoniango. C'est mo italien na mo français. Donc tu as vu ça qui est italien. Bien basangani na couturier fa. Canotti. Aza couturier italien. Yenda bimisa ki idée. Aké avec la couturier français basangani nde ba bimisi pièce. Merci. Donc vraiment la c'était comme on a dit bouillon. Bato ba ibinga to bandaka ba masolo na bomwa na ezala comme on a wadejo. Merci wadejo ba idira no. Après bandaka. De reconnaissance avec le temps, les souvenirs vieillissent et disparaissent. Comme le temps passe, le temps s'efface et les souvenirs aussi disparaissent aussi. Mais les souvenirs de Niarchos ne disparaîtront jamais. Il est cela que nous vivons en nous. Au nom de la famille, je tiens sincèrement de tout cœur et au nom de tous les chefs coutumiers ici présents qui sont venus partager avec vous et nous cette grande journée de joie et de souvenirs. Je vous dis tout simplement merci et grand merci. Que vive la religion qui t'aime. Permettre Rive Kono à la mausolée Oyo. Poto kingamaki trop, place ezaki ba parata. Et amsu tozoya awa, batu bazotuna biso même bambila wana. Mais bino bokosala nini pona cimetière ya ndeko na bino tokoma kobanga kokotsa même bapaya. Bapaya bandai koboya kokota awa. Mais lelo oyo nayebi que avec les maréchal Rive Kono le king de Kimaputa, toza assuré en plus toza fier. Tobenga mabasaper ata mundela uti France même États-Unis soka ya kuti mozole awa na banze kozala bien to sepeli suna maréchal Rive Kono na ndenge azo encadrer basaper na ndenge canaliser recette oyo banda ok nango ka par-ci par-là muto akoya zwimbongo na ya koti awa onga chef basaper akoti bakangi ba photo akena ye mais cette fois-ci eloko wana osala maisute nayebi ke organisation Rive Kono azosala fondation azosala biloko ebele mpona basaper yango nazo senga basaper nyonso ya Congo mutu soka aza na idea malamu fu biso topuyeye topuyaka mutu te mpona apesa biso mbongo po mbongo tokolia na biso so apesi biso 10 francs apesi biso 1000 francs tokolia esili mais idée oyo eotikala génération à génération yango moni to soutenir Rive Kono na action nyonso akosala ata apesi eloko te yo saper place ozali soutenir maréchal Rive Kono le king de Kimaputa. En tout cas merci on azala nango ya koloba ya muke yango wana pona biso basaper esengo toza nango on a jeunesse à lobby. Vive la sapologie, vive Rive Kono. Oui. Nali kama oloba pona pona tombe. Pona ouais, Nazolo Batanke, représentant légal, il y a King de Kimaputa. J'ai un mot à dire par rapport à King à Niarchos. Il y a Oyo, il fait un bilan pour les gens pour la soupe à tout ticket dans le pango et à salité. Mbalasima, le pango est propre. Strevos Niarchos, tu te souviens, quand on est à Genève, je parle en tant que Rive Kono. Au Lubaki Nangaï, que Rive Kono, il faut ça, il a mausolée. En tant que le king de Kimaputa, le spiritu, il y a le king, il y a Roem Bateke. Na kokisi malba o lobaki na ngai. Merci na ngopesinga makoki ya kosala eloko oyo pe na remercier famille. Na ndenge ba kodenga eloko oyo ba pesinga aval ke na style yo mausolée. Merci na ba saper nyonso ya Congo RDC, surtout précisément na ba saper nouvelle vision sans injure. Oyo ba compagnie idéologie oyo ti lelo oyo ba bundi pona yo.
oyo bakofinga bango baloba mingi mpona bango mais lelo bakokisi rêve na bango napesi d'abord lokumu na bango basaper nouvelle vision sans agir mbote na bino lokumu na bino oye kinde kimakuta oye famille Mombele oye merci na bino tomonani bongo na un peu de rafraîchissement na famille Mombele.